esengo eza komata eza kotombola motema bwangai makanisi mwa bangai mabanzo bwangai ekotambola ekongenga tala esengo na ngele ki makasi pourquoi nakomona ndenge mopwao akotombola Miss Univers ngana bino tofanda ki tomoni ngengenge na concert jour anniversaire ya Mino jour anniversaire ya Mino tomoni les grands mopao légende mboka na biso ayebisi bango nanu babelela Mino tala star soka linga komisa yo star yaya on a besoin de ça les lots na journée moko comme ce star tozo mona oyo toza ko dédier yango na mama si toza ko dédier yango na mama si pour les gens qui vont venir me répondre me dire que non mama si a bota je vais vous dire que non mama si a bota mettez-vous ça dans la tête. On est à Zosa Bongo, c'est parce que non, abota te. Ce qu'aboti, maman si abota, mettez ça dans votre tête. Je ne peux pas le répéter ça à chaque fois. Maman si, maman si, baba qui s'élie, ba pété reine de reine, baba qui s'élie le cœur de quelqu'un, baba qui s'élie la femme légitime de quelqu'un, baba qui s'élie ba combo belé. C'est parce que cette femme-là avait de maîtrise. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille en tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa en tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à ça makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na coca fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission La Vision. Tout le bien c'est tout le bien makambo basta, tout le bien makambo église, tout le bien makambo o etali mboka na biso, tout le bien makambo o etali mokili mobimba. Bienvenue, nécessaire condoléances au lieu de cœur na bande kona biso au bazana est de la République. To boy bitumba na mboka na biso. To dit to lobby stop na génocide na mboka na biso. En tout cas, ça n'est trop époqué. En tout cas, cette fois-ci, merci beaucoup à peuple congolais. Façon Botelemi, et ça que ça langa bien, et ça langa plaisir parce que pour le moment, Congolais l'oublié, à Kola la ressuscité, à côté de ma peau dans mon canal. Bienvenue à l'émission Nabiso, tout le Bélanien se présenté par Jika Dada Taïfa, la mère des nations. Sokoboyi au Sali Yokinayo. Sans plus tarder, na pe simbote na bao yanga, bao na zaka bango butu pe moi. En tout cas, ba combattante na pe sibino bambote, wana na zota la Maria Kitoko yayo yango wana, ba charme yayo yango wana, la mère des garçons yayo yango wana, tonton Guy ba yayo yango wana, ambassadeur
ya yo yango wana inspecteur, ya yo yango wana la diva de diva, yango wana ma grande sœur chérie depuis Paris quelque part. Nkaboya lokumu mais yaya baleke bili na question beauté kalaté tous à la déjà na yo ensemble. Merci beaucoup, j'ai oublié qui FT la question de beauté belé le sac on a pas yozali que tes ambalola à Pambouna, papa Joseph Magloire. JDK mon pas au soda poto loco international. Ah le sac on a eu il y a MK Beauté. Merci beaucoup pour la confiance. Vous bien que non vous continuer ko sala ba commande na bango ba commande na bango ne na MK izo sala kito ko makasi bon umela te peut-être to za na bango te peut-être ba ko continuer na biso alors ceux qui on a no sali commande ya ba produit na yo te il est temps au sala commande ya ba produit na yo ndendende quand je dis comme ça il y a les guérés il y a les guérés il y a les guérés j'ai dit il y a les guérés il y a les guérés bobengela nga ba kofifi na ba kofiette il y a les guérés oh ndendende ça chauffe ça ne bouge pas monde des oninga na monde des otambola bandeko maloba ya jika ezala maloba ya nganga tango na loba boye biso ba panzi sango to sala ba starter ezala ba tumsu ba komelanga tout ba panzi sango nadia je te sali ma chérie zambalo la peso santa kitoko ndenga pesingai je te sali là où tu es alors bato bele ba komelinga te jika koloba bongo te biso ba panzi sango to sala musala makasi pembe na ba musicien oui to sala musala makasi pembe na ba musicien to sala musala makasi pembeni ya ba vedette mais attention vedette na randra biso to koma to yebana to koma populaire soki eza na star moko boye alingi alobi alingi rendre yo star na minute ya moke ya okoyebana tomoni ke dans le passé eza na bato oyo bakomisa bango bastar bango bareconnaîtra yango te lelo bakota bamai bamisusu bakota bandako kombo ya star eza déjà bomengo kombo ya star esalaka ndenge naza boye peut-être n'a pas sous maladie. Il suffit qu'on a fait dans la caméra, on a le non, j'en ai marre, je suis malade, je n'ai pas de l'argent. Peut-être que mon téléphone est tonda, appel et ko débordé et ko leka. Parce que déjà na sala rambelate, na mon arabatu ba benga nga ba félicitanga et sala nga bien. Merci beaucoup. Pourquoi on a le bibo benga nga ba kofifi na ba kofiette na le vrai de mamasi na za ko benga bango. Ba mama si tout ya monde entier naza kobenga bino parce que naza ne sengo eza komate eza kotombola motema bwangai makanisi mwa bangai mabanzo bwangai eko tambola eko ngenga eko tala esengo na ngele ki makasi pourquoi na komona ndenge mopwao akotombola Miss Univers ngana bino to fanda ki to moni ngengenge na concert jour anniversaire ya Mino jour anniversaire ya Mino tomoni les grands mopa légende mboka na biso ayebisi bango nanu babelela Mino tala star soka linya komisa yo star yaya on a besoin ça le côté na journée moko comme so star na journée moko a comme so star tala na bao ba yebite minoza nani na bao ba yebite bazo ganga pona a tomboli mwana na ye la beauté naturelle de sa fille a tomboli a souhaité les joyeux anniversaires en tout cas ekota ngana motema to fandika boengengenge ba surprise ezo kende zo zonga grand mon père l'obité ma chérie je suis ici à l'occasion de Saint-Valentin là je suis ici il y a qu'à la répétition Fabrice Mande bois que la biso non image wana ya mon père na mwana na ye bako kata makinu boto ya ko décortiquer bongo to ya ko fungola analyse bongo to ya ko pesela makambo to ya ko pesela ntsunga tango yo ko fanda ko tia ba commentaire à salité o tia ba kieto banini baninga ba ko avancer avançons dit to leka
esali yo ndenge nini ntango omoni image oyo na ndako nga mpenza esali nga bien nalobaki ntango nalali ya legwere biso bagwere si tolinga omona bagwera boye te parce que bagwera boye esala biso bashebedede toza na besoin bagwere ya bakieto te toza na besoin bagwere ya esengo toza besoin na bagwere oyo esalaka keno tala yo moko ozolanda émission olobi te oh mpenza tu es le papa les plus responsables toza na bango ka mibale tozalaka na ye moko zakomba toza pe na papa oyo abimisi biso na mokili. Ça veut dire que non, le grand Mopao, il est le papa le plus responsable devant de ses enfants. Il est le mari le plus responsable devant Mamassi. Comment on a grand Mopao, kokata makinu, na mwana na yeboye, sentiment, au moins on a non, okende, et puis aux autres, ça m'a n'a kende na ngoboye, zonga na ngoboye. Quel sentiment, hein? Quel sentiment, quel sentiment. Quel sentiment. Et tout ça là, tope sango na Mamassi. Maboko po na Mamassi. Olobo te jika te na ozonga. Tolobi nyoso tope sango tope sango na moni kune pa ya mopao. Balobi po na nini osala ki ango kala te. Le temps passé ne revient plus. Bozongi saka biso na ba question akala te. Toza na temps présent. Pour ceux qui bozongi si biso na ba temps kala. Bokolinga to cortiguer quand on a un royaume passé, tout ça, on a besoin de mettre un royaume passé. Il y a un royaume passé parce que le royaume passé, c'est le cas. On est dans le présent. Le présent se mamassie avec ses enfants. Les gens de Kofi Olomide avec ses enfants et sa femme. Cindy Kofi Olomide. Ce qui est Kokomakuna, t'as la couture, il fallait que ça l'ango avant. Pourquoi vous salez quand vous on monte quelque question à la maison de la ville. J'aime les boirés. Pourquoi on monte quelque question à la maison de la ville? Et ils sont la ville ma casse. Les gens n'ont naturel, n'ont su qu'il y a beaucoup de talent bien. Tant que Sabino que Boya n'a MK beauté bonzi je suis naturel. Regardez-moi bien, zoomez, regardez-moi bien, très bien même. Je dis Péric. Là-bas, je ne vais pas même. Je suis comme ça, la femme africaine. J'ai dit, oh, j'aime les guérés. J'adore les guérés. Si tous les guérés dosaient comme ça, j'adore ça. Bon, tu vois, ça bison dans le temps passé. Le temps présent, c'est que Kofi Olomide na mwana na ye Miss Univers. Bako beta kamwa lo danse. Bako bina. Bako beta moi lo kolo. Bako tambola. Bako partager amour entre père et fille. Chose où peut-être les canards tango minos à la mwana mukie. Mais na okola na ye loko wane le kanate. Ah oui hein. Na okola na ye loko wane le kanate. Mais cette chose-là, na kokola na ndenge to monaki batu mususu et tu le sale matin. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas blaguer avec lui si la terre ici, c'est de parents. Yaya, ndima uko matake no papa na azala na musika bo solo la raté, tant mususu yenda za mutumabe, tant mususu yenda za mutumabe yaya. O bombe yango pona yo. Mutalibanda yate. Pour ta sora yaza na solution mo memelote. So reza ki songo botote. So reza ka bikoma komate. So reza ba pima na ba pilipilite. Ane loro morote a ochela yo. Ane loro morote a baxela yo. A longola ani be a chela yote. A longole loro morote donc tu te fais souffrir toi-même. Si à l'époque les enfants bêtisaient pour les parents. S'il y avait les gens proches de ces enfants-là pour dire arrêtez, arrêtez. Non. Tala, Zamba les gars à côté à Moutoumousou pour appeler ça yo bénédiction, pour soulever. Ou même les mêmes bateaux ba humilier yo. Zamba les gars dans cela na bango pour appeler ça yo gloire. Zamba les gars na bateau yo ba salake. Miss Univers wana balimo zamba lekika na côté na bango ko batombola bango mais kutani siko Miss Univers aza mwana mwasi moko o balobaka la femme avec grand F. Elle s'habille bien, elle respecte son corps, elle respecte son papa, elle respecte sa belle-mère. Elle est là.
elle-même avec sa maman Cindy le cœur, ils ont réussi à réunir la famille. Un jour, je me souviens, Mino Alobaka, laissez de parler na Makambwaba. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens. Il y a des choses, si on vous donne, vous ne pouvez pas s'y porter. C'était la vérité. Laisse-moi vous dire. Ce que madame ou mademoiselle Mino a dit, c'était la vérité. Beaucoup de commentaires, vous avez se blessé, vous avez mis boma, vous avez bébisa. Mais vous étiez où? Keto, jalousie mal classée. C'est ça. Moi, j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de voir papa na mwana na ye bako bina bako kende ndambu ndambu bako partager amour bako kende bako zonga bako partager sengo bako kabula forcément des songs c'est la image de susu papa na mwana na mama ce que la niveau ya mama si ako tika place alobi nga na mwasi kofi lo mdaza yanga azayanga attends le long na tiki baba la côte à côte na mwana na ye ça me fera quoi partout au Kenya na ye nga pena na sentir na ye sikoyo allez agamati sikoyo ya kena suga agamati mina cheda katikati mina siko pembe na père na ye père na osale kwa kela nga ba image wana soza muto aketu kokota te po okanga ba j'aime quand je fais l'émission avec plaisir tolera. Des femmes et nalingaka chaque émission na pesa pe toli pour na bato balandanga parce que na yebi ke bato balandanga bazé belé. Tu sais, ça te coûte quoi de mettre l'enfant de ton mari? Ça te coûte quoi d'accepter la femme de ta femme que c'est ma propre fille? Ça te coûte quoi? Peut-être Makamwe le Kanananda quoi Fali, ça se passe chez toi aujourd'hui. Et tu vas suivre cette émission. Tu fais partie de ce genre de maman. Tu fais partie de ce genre de papa. Alors, si tu vas suivre cette émission, parce que je sais que non, il y a beaucoup de gens qui vont suivre cette émission. Si tu vas suivre cette émission, je te dis, ça te coûte quoi de partager ton amour avec les enfants de ton mari? Parce que ces enfants-là, bazaba rival na yote, ce sont des grandes sœurs ou des petites sœurs de tes enfants. Et ça m'étonne, tu prends les enfants de ton mari, le coup là-bas rival na yo. Ça m'étonne. C'est là où je dis, ma boro le sous pour na mamasi. Ma boro le sous pour na mamasi. Si tu as aimé un homme avec ses enfants, tu as trouvé un homme, 2, 3, 4 enfants, tu dois accepter ces enfants-là. Tu dois donner ton amour parce que si tu savais que non, il ne faut pas accepter un homme déjà à bota. Il ne faut pas accepter déjà un homme à ça déjà mariage avant. Alors, cela veut dire que non, peu importe ton âge, comme maman na bango. Au concours, tu n'as maman mususu, yena mwana mobali aleketa mususu. Na ba 10 ans, aleketa mususu na 8 ans, aleketa mususu na 5 ans. Mais ce qui moi nana yena nda, maman dit que autorité que je suis maman. C'est mon fils tu es là. Ah, c'est ta femme est où? Oh maman. Donc façon yozo kendele, c'est la même façon que banana ba opesa yo nini respect. Oh tozo mona oyo, toza ko dédier à mona mama si. Pour les gens qui vont venir me répondre, me dire que non, maman si a bota, je vais vous dire que non, maman si a bota. Mettez-vous ça dans la tête.
azosala bongo c'est parce que nano abota te soki aboti mama si abota. Mettez ça dans votre tête. Je ne peux pas le répéter ça à chaque fois. Mama si abota. Ote mwana na yete, mwana ndeko na ye, bozwango ndenga bolingi. Parce que le temps to yebisa bino keno, vous avez raison. Ba raison nyonso amogili to tikeli bino. Mais bilembo ki sabidi mbuto ola kisabino. Misala to ola kisabino. Makambo oyo si sabidi mbu mama si azo sala to ola kisabino. Bondi ma tete so la kisabino. Vous avez vu cette image là? Toi tu peux le faire. Est-ce que toi tu peux le faire? Va une grande dame. Na mutu na yo ezanga mayele wana okozwa mwana mwasi wana lokwa mbandala yo. Parce que yo za mutu na yo etondaka ba etondaka ba penser mabe ndenga zo ya boye abandolia depo bandolia mbongo wana kita échanger ni na vie na yo. Échanger ni na vie na yo. Échanger ni. Alors ba buloko nyonso yo tozo dédier yango na mamasi parce que on dit c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Les gars n'ont pas trouvé le bonheur partout. Aujourd'hui, les gars n'ont pas soki accueilli. Aza moto akokende na kimia. Eza na bastar ebele bakota mabele, bakota na douleur, bakoka ko remir bana na bango te, bakoka ko yokana na bango te. Soko za moto za ko fait partie na bastar wana. Il est temps parce que liwa to yeba ngonga te yeba tenter. Il est temps que tu puisses arranger avec tes enfants. Moi ça conduire en erreur te. Moi ça kalazala moi na kalazala te. Prévenez to beta royaume makala. To beta royaume empire du mal. To betango. Empire du mal et c'est le cas. Ce qui est à la keno, moi ça kala le gâté mais empire du mal et le gâté. Naba makamu na bango na nyonso na bango na nyonso naba complot na bango pour faire tomber kofi tout kibiu. Na se amai. Mais le tobeta masolo na bango te mais na minute des aboy empire du mal les a fait partie dans le passé et on a le temps passé ne revient plus aujourd'hui to ça tamola na système yamour l'offre des a dominer c'est là où je vous dis les gens qui me disaient en tout cas n'a besoin de luka mama sinanga n'a besoin de luka mopa onanga okoka ya bonheur ya kamba la moko boy kibite tala zoatan tuna sindi pokoma oyo zalelo omoni nini so sindi abandi obetela oloba pardon badi na okokango te osala pena pardon badi o wana na okokango te osala rande na lobi boye pardon badi o wana ndenga na okoka te mais na minute oyo oza convier mama si oza convier mama si c'est pour vous dire que non bonheur yaka okozwa lelo mobali okutana mobali moko boala kisio love ala kisio makamnyoso neti le journée à Saint-Valentin journée au partager abou journée au partager makambo ebele mais tant mususu mobali on a kisio spécial après quelques minutes puis ce qu'on a tourné au linga ete parce que dans l'amour il faut s'attendre na nyonso soko linga ki na motema moko okozala wana pona ye mais soko linga ki ye ponda intérêt moko quelconque aux alawanate 2 jours 3 jours mwela de préférence luka o luka bolingo ke ba bien matériel to mona batu nyonso ba luka ba bien matériel lelo bakoma ko telingana ezana batu mususu ko ba okoka aokota magasin po akende ko sombeloko na mutu na ye ake sombeloko na mwasi na ye akomi pembe na magasin aebisi mutu na ye zelanga na noa tala ba réalité c'est belé sindi po comme place so azalelo amoni bo bayaya baza abayebi sindi amoni boye alors yeloko yo rosengeza ya nzamba peso motema sindi po lia bambuma kitoko poso sindi azala le rôle ya batu misusu entre parenthèses sœur en Christ on ne sait pas quoi mais lelo sindi a savouré ba bénédiction na yete lelo to ko mobenga e mama si baba ki seli ba pété reine de reine baba qui scellait le cœur de quelqu'un, baba qui scellait la femme légitime de quelqu'un, baba qui scellait ba combo belé. C'est parce que cette femme-là avait de maîtrise. C'est de même avec vous les hommes.
Vous ne savez pas aimer. Vous ne savez pas aimer. S'il y a quelque chose de plus important sur la terre, c'est l'amour. Parce que s'il y a l'amour, on peut tout faire sur la terre, sauf rien. On peut tout faire sur la terre, sauf rien. Même parce que notre amour là nous donne la force. C'est pour cela que tu as vu. Je ne sais pas. Kofi Olomide na Kouz. Abanda Websa Mama Sini. Je ne sais pas. Aujourd'hui, mon Bouma, Kofi Olomide régné avec ses enfants. Depuis Royaume passé, Empire de Mali et les cas. Montrez-moi une image pareille. Aucune. Aucune. C'est pour vous dire. Mama Si, c'est une femme. C'est une femme de taille. Cette femme-là, elle mérite notre respect. On peut aimer. On a vu Kofi Olomide avec sa fille. On a vu Kofi Olomide avec sa fille. On a vu comme ça. C'est bien bon. Mais je vous dis et je répète, il y a quelqu'un qui a sacrifié presque tout pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors pour clôturer avec ce sujet, je vous dis, on ne cessera jamais à dire merci à Mama Si. On ne cessera jamais à dire merci à cette femme-là qui a accepté l'humiliation pendant 18 ans, qui a accepté être... Regarde, les gens image nous sont allés à Mama Si ko na ko chango internet te. Pour son chango internet, les gens le na ko faire partie na bateau bazo humilier. Les gens ba image nous sont na na téléphone nga, son Natalia on a kitsama et misu tout son na mbeto. Na kitsama et misu nga bi Seigneur. Seigneur, cette femme-là, azalena mutema ndengeni. Azalena mutema ndengeni pour supporter tout ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous dis, hein, ce n'est pas donné à n'importe qui et je vous assure, ce n'est pas facile. C'est très difficile de supporter des bêtises pareilles. Mais cette femme-là a accepté et voilà là où nous sommes. Elle est devenue la reine de quelqu'un, la femme légitime de quelqu'un. Vous pouvez parler où ils sont où? Je vous appelle, vous êtes où? Donc, ma cambe comme maté. Alors, bravo Mama Si, bravo notre fille. Ah oui, hein? Mes étoiles de Jika, allez vous abonner à TikTok. Il y a notre fille, Miss Univers Minou, Olomide. Les Kofifi et les Kofiettes, allez vous abonner là-bas, chez notre fille. Les griffes du monde entier, allez vous abonner là-bas, chez notre fille. Donnez la force à notre fille. Malgré ça, mais allez vous abonner là-bas pour donner la force à notre fille. Pour chiter. Saint-Valentin, Saint-Valentin, Zalelo le 14 février. Pour les amoureux. Moi, je ne peux pas venir ici décortiquer. Saint-Valentin, c'est pour qui? Non, non, ça ne me regarde pas. Tant que tu es en train de fêter l'amour dans ta manière là, dans ton coin là-bas, avec ton chéri, peu importe, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. C'est toi-même qui vas définir. C'est pour les mariés, c'est pour les célibataires, c'est pour les amoureux. C'est toi-même. C'est toi-même. Moi là, ça ne me regarde pas. C'est pour te rappeler les 17 de ce mois ici. Donc ça sera samedi. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi 14 février. Donc le samedi 17. Les grands mopas aux alana. Maman na moupangue na concert. Au so bébé. Maman na moupangue na concert. Maman na moubangue na concert pour na célébrer Saint-Valentin. Le rôle est tombé na semaine boy. Baro memango na week-end. Alors, les amoureux de bonne musique, on vous appelle. Si vous n'avez pas encore acheté le billet, c'est le temps d'acheter peut-être. Oyeba quitter à travers Jika Ozala au courant que non, les grands mots pas à livrer grand concert. On a célébré l'amour, pour chanter amour parce que il est le seul musicien depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que à respirer amour, Tilero à sa continuer amour. Cela veut dire qu'Amérique a aimé la Saint-Valentin et que Salema samedi le 17 na cité na hôtel na grand hôtel na Grand Hôtel Nabiso. Donc vous êtes invités à ne pas rater. À
à ne pas penser rater. Venez massivement. Bon, mon mamasi en personne. JKP Bomonaï, je serai là parmi vous, je serai là vraiment Bomonanga, vraiment dans un abino, alors dans un sengayo pekeno, pour rater zala, aux banda mboka, il est temps que non, au kita déjà parce que tala kaka. Ceux qui n'ont nos billets, au cause où sont billets en ligne, ceux qui n'ont ressemble la sur place pas mal. Donc il est temps que nous oya qu'on rejoindre pour tokutana na concert wana. Merci beaucoup, c'était vous partager les guérés parce que vous voyez que nous biso ba guéristes ceux qui ka guéré moko ekoti tokota katoya rapona koloba biloba loba te metoya kapona koloba vérité. Alors pour cette belle image, on rendre hommage na mamasi. La femme qui a réussi à réunir la famille, la femme qui a réussi à mettre les enfants ensemble avec papa Nabango. Mamasi Topesio, merci. Merci na batunyo so ba Hollande émission nga ba ko aimer pe ba ko liker ba ko partager. Jamais beau rater et kozala bien makasi bozala wana pe bo partager mo massivement to mona ba vika kandenge ezalaka. Merci mingi na Fabrice Mande na sima caméra. Ngai na bino tokutani bala sima. Na numéro mususu ya sika soki esumasi na Nazareth azongite tokutani bala sima. Bye bye.